Salut, bonjour, bonne tarde, bon après-midi, bon dia, good morning, botenabino, mes très chers internautes de l'Eco RDC. Juste pour vous inviter aussi de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Eco RDC. Hein. Mes big salutations à toi, mon boss. Hein. Balobi, Jean Thibaut, je te salue. À mes confrères, consoeurs à Eco RDC, je vous salue. Hein. Lisa Kingi, c'est la queen, hein, parce que nous avons un amour, nous avons un beau santé de Chris Nimi, papa na Gabriela, je te salue, Pape Théo Mukenzi la Patoche, je te salue Cédric Agostino Nteka, mon oncle Chadengenga, sa femme Mathia, toute la famille Ngenga. Mes très chers internautes, le lobo moninga ka bobo comprendre, Sandra Tiki Belubu, atiki ba télé-réalité, yeli biso bwendeni, non? Juste, non, ça la kaka analyse, je réponds aussi à vos commentaires, on a ba question, on a bino bo posa qui donne aux alanga mon côté, accompagné na consort nanga Lisa Kingis, hein? Il y a Lisa Kun TV, na bossen pété, il y a Tam Tam, hein? Tam Tam, donc, naïe, Tam Tam Vision, donc, ensemble, naïe, tout ça l'analyse, tout ça, tout expliquer, tout ça, ba réponse à ba question, tout ça, expliquer, ba makamusu, peut-être, oh, ezala qui, moi, bien te na bato musu ba comprendre ki yango na ba sens musu to éclaircir kaka hein to expliquer bino bato linga so te ma biso pe to lingi bino mingi to sala be fort ebele po na bino et na tour na bino pe fo bino pe bolinga biso donc eza bongo bolingo eza la bongo te eza réciproque hein OK eza réciproque Bâtard Lisa Kingis Bonnie Queen ça va Bâtard na ba abonné nyonso ya Eco RDC Bâtard de boss Jean Thibaut Chiboaboa nani bidi abi muluba JTT OK to bosseni pete bébé na biso Marissa papa Kings Lova to pesi opembote mingi Lisa Kingisi tozo solula karandenge ezalaka na bafana biso bato balingaka biso mingi ba miso ba poser ba question na bonda ba sa ba commentaire pour poto isa bango que to landa pe ba commentaire na bango. Oui, moi j'ai l'habitude de répondre pour y répondre à bango. Na yema quand même. Ça c'est peut na commentaire na yema ba commentaire na bango. Donc pour dire que to landi la pe ba commentaire na bango, to tala rapé ba posa na bango, ba reproche na bango, ba remarque na bango donc to zala wana penza po na bango. Il y a d'autres personnes ba poser qui ba question. Oh, et bon na ngola ngo to ka ba ba lingala, to ba lingala bi portugais to yo ka Nangola bat balobaka lingala. Oui, batay baloba bon Angola doit le portugais. Vous voyez angolais zamboka oh ça na ba c'est constitué na ba ethnie ebele. Je vous comprenez. Net to le royaume du Congo to lo ba ezaki Congo na partie na une grande partie en Angola. La province est belée en Angola, tu vois. Des sont de Kenya, Mbanza Congo. Le royaume du Congo, province du Zaïre, province du Zaïre, Mbanza Congo. Toke na Soyo, tout ça na Wish. La province wana Kabinda, Nio c'est province Zaïre, royaume du Congo. Donc Bango na partie na Maba Congo, Nio c'est royaume du Congo. Yango mona batona baza mingi na habitude moko na biso. Boke na royaume Alunda. Na balunda kunape bokena baluka pa bakamfufu ba côté ci côté ba saori voilà c'est ça na une grande partie o ça que bango baloba lingala po bango pe bazaki royaume Congo lunda donc royaume ya lunda bakangami na baluba bakangami na baluba ba choko on retrouve on doit dire une chose hein donc tous ça 9 nano comme on 9 la province et Kaboli Bisono Angola. Une grande partie à la frontière de la République démocratique du Congo, exact dans 9 provinces Angola. Donc tous ça bandeko. Vous voyez? Bisona biso oh balangambo yo balangambo on retrouve les mêmes habitudes. Oh ba zombo basanango. Yango na peka ba habitude biso congolais bastoza nango. Ba habitude belé à Kabinda, yango no retrouve ba yombe. Habitude belé ya batu ya ba choko o basana ngamba kafufu yango retrouver na bako na bandondo habitude belé o mona pa ba ya batu ya saorim yango ko retrouver na lubumbashi habitude belé o mona e pa ya batu ya pa baluba yango ko retrouver na balunda kuna balundu tu vois parce que ce sont les mêmes gens mindele ka ndeng baye bakaboli et puis si que koto ezikomi Angola côté on a mususu ekomi Congo. Donc on retrouve les mêmes habitudes. Yango besoin ba gueule Angola ba lo lingala parce que les ethnies oh ezali 9 provinces oh eza berné na ba frontière ya Congo ba lo ba lingala. Voilà, ba lo ba rappel lingala ba lo ba oh kipende na Angola lo ba mabenga ngo ki mbundu Kichoko o balobana Congo yo balobana Angola ki Congo yango wana ezaka ya aussi ba moya ba momsu ya Chiluba ezaka na kata ya Kimbundu na kata Kimbundu Chiluba pe ezalaka pour une fois maman moko awa aloba toi ça qui dit là
Also, moi je me suis rappelé ngabino toi ça qui dit baluba baluba ngoti. Parce qu'on a tout les langues nebisinga kimbundu. Kimbundu ya kwa lingala na bangote langue nationale langue na bango penza eza kimbundu. Donc ba biloko mususu ya nzambi na yoka ngona kimbundu mutabi nzambi. Donc nzambi on peut se to bango nzambi. Donc ça bongo, ce n'est pas que Angola balobaka lingala, c'est que to sali la frontière est belé. Oh, Kabola bisona bango, donc majorité nord et Angola, partie nord et Angola, tout ça bateau moko et Angola bomonique parce que le balingala et tout. Mais ce auquel va soulano par exemple, bateau basoul baninga, on va le balingala te, bateau basa peut mettre la frontière peut mettre en Afrique du Sud. Au moins peut bon basa le comportement nam l'aura bas sud-africain. C'est comme des bateau biso bateau tout ça première province mon na Zambie bateau connaît ba Lubumbashi ba peut na tendance mon nambi. Goma basa na Rwanda zo ka ba Rwadudindi. Roi côté à Rwanda, donc c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Balobi na palanka, ne tokinde palanka, kuna babio na palanka peka ba no sobolo balingala. Une fois j'ai essayé d'expliquer par rapport à l'isolo. Quand on est zarako, bato bazaraka bazombo batambanza Congo, bato belo bakimaka guerre na Angola, bakenda bakima guerre zaka na Angola, bakimba kivana na Congo, bazombo ebele kuna. Et tant bayaka kozonga à l'époque balobi président de la République José Dorda Sengaka bato nyonso wana basala nini bazonga bayaki kozonga. La plupart des basiégeaki qui na ba quartier lokola ba palanka palanka ya ba Congo on appelle le baye bongo mais d'autres personnes ba meka ko finganga d'autres personnes ba bisinga na malangi to sulano na palanka ba bisinga yo yebi histoire te nana yebiso ke palanka eza bayo ya ba Congo nana yebiso palanka eza bayo yo mtu zolo ba palanka ya bayo ba Congo eza ba luba eza ba nani. Quand vous savez pas quelque chose, taisez-vous. Il y a des gens qui écrivent des commentaires pour faire plaisir à eux-mêmes. Tu comprends? Il y a des gens qui écrivent pour le simple plaisir. Parlant que ça va y avoir Congo, Petrango les Congo, Mabor les Congo. Donc eza na ngote ke ba iro ya ba Congo ba to ba créer ngote. Mais tangu ba yaka kozonga ba regressadu, tangu ba yaka kozonga ebele ba okipaka ba iro wana ba palanka. Na bangaba wana bazombo bazali. Bazombo bazami ba côté o ba vanda na Congo. OK. Vous comprenez? On a ma famille beleza tozane bon na Congo, ko landa bien beton na Sonia Angola. Ça bazombo rien à voir na Congo. Vous comprenez? C'est comme ça que palanka pe et ça va bailler au Congo. Tout le monde a le contraire. Pour on va sula no mona. So eza batu mususu bazo comprendre te ba Congo ya ngonde mto ba Congo leso ka sa ba Congo ba congolais. To ba bilo mo abongo. Ba Congo ba benga on doit dire ça va nous solo bako asa congolais te muzomba za congolais te oui j'ai la Congo ezala raté. Ezala raté. Mbanza Congo musansa la za congolais te mbanza Congo za na Congo te za na Angola. Est-ce que vous comprenez? Mutu aza muchoko na Angola azali muchoko Congo c'est ba choko musoza muchoko mais Angola. Ça n'a rien à voir na partie à Congo. Ça le roi Moudora soko faire. Aza congolais. Aza congolais te. Alors bagalinga la masa congolais. Aza congolais te. Vous comprenez? Et ça batum basé belé à autosana bango balo bagalinga la baza ba congolais te nyoka longo. Ba congolais pas vendre mingi na. Ba Colivilla. Baza ba congolais baza ba somo. Ba Colivilla baza ba zombo ba Congo. To benga ba Congo. Parce que ce to koti na kata palanka wana. Eza passe pour moi na soulane quand yo mobile na kata palanka. Eza moi 2 ou 3. Eza passe pour moi là musu moi ultima ba lange wana ba nini ba fa na palanka. Ba za pena moi passe ba koza na bongo mais ya ba ndambu. Mais la plupart ba Congo baza na Congo mais ba Congo biso tozolo beza ba Congo ya Angola ba zombo ba sansala ba ta cabine ba ta soyo donc pour les gens peut-être peut-être vous comprenez peut-être vous comprenez que biso ba comprenez nga mabe mais est-ce que éclaircissement ezako palanka mabor Petrangolo eza beaucoup plus ba quartier oyo ba regressadu bangolais ba utaka peut-être Congo ba yaka ba s'intégrer mingi place wana pour dire que pour na nini balobaka lingala réponse ya wana eza ba tebe ba utaki Congo ba vanda wana balobaka lingala. Mesdames et messieurs, vous savez quand tu passes 30 ans de ta vie dans mboka moko étranger, c'est le comportement de ce pays que tu emmènes chez toi. Pour ça, on na Congo 30 ans, à Bokoliba, on a comportement congolais, vie naie, à Angolais, mais na mutu naie, à Congolais.
vous comprenez makila na yanza ngolais mais à revivre le quoi biso olia fufu akolia fumbwa akolia nyonso biso tolia kapo avant na mboka wana pendant 30 ans yango esalaka que mingi akoloba kaka lingala. Donc au tali portugais d'ailleurs le portugais moko francisé d'être biso longa le tonalité à tonalité français. Français c'est ça. Alexa tant na ye mingi na Congo yango bozo ba yo lo baraka lingala oui c'est normal que ba lo baraka lingala pour Alexa tant na bango mingi na mboka o ba lo baraka lingala tant ba kimaka guerre eza lo yo no vanda poto o vanda poto ya msusu 30 ans boti ba na kuna mona na ko 25 ans na poto ata ye ki chasango alors le minga français mentalité neza mindele pour abota mina mindele akona mina passer vine mo mana mindele c'est le comportement de l'Europe qu'il va emmener en Afrique bilo comme sous tout le monde normal l'Afrique on est anormal pour yesika bota mena la poto ezandengwana c'est ça donc c'est comme ça donc pour les gens que ba bina ngola ba lo ba mangala ngola to lo ba ka mangala ta ngola langue de bango to lo ba za portugais. Donc peut-être c'est bon moni biso tozo lo balingala peut-être na quartier wana parce que ba te belé ba outi Congo ba vendre na quartier wana il y a pas seulement ba outi Congo mais il y a aussi des angolais o ba botami parce que bana mike mingi baza kuna oui bana mike mingi ba vendre na kata palanka wana ba botama wana musu ba botama ko 20 ans mais tellement ba maman na ye ba papa na ye baza ba Congo oyo ba utaka Congo ba ka ozonga na mboka na bango donc maman et papa balobara lingala mais bana babota mana Angola basele musu 25 ans babota na sana ko mais alobara pe lingala alobara lingala parce que na ndako na bato balobaka lingala donc c'est un peu ça exactement na Congo parce que tamboli na Angola mobimba oyo kaka langue edomina kezaka portugais pour portugais la langue na bango wana et on va na bimena Mariano ko baba moi portugais on va na Congo na qui cité que en Congo balobaka portugais mais bato bande so va na Mariano ba makala ngunza ba côté na nyoso ba voiture angolais kitaka ezako kitala biloko kala ba yebi quelques mots ya portugais ba yangola te c'est normal ezandengo donc en Angola balobaka lingala te balobaka portugais balobaka lingala te balobaka portugais lingala to expliquer bien na sens wana bongo et d'autres personnes to sala ke mission moko na Marie-Jeanne Bololé na yebisaki bango que o a comprendre ki ngana ndenga mabe alimbisanga. C'est un peu ça. L'émission to salaki to bandaki ko lakisa Angola ndambu. To bandaki lakisa Angola ndambu to dekaki kasenda to kindaki ba de kriselaki suba ba kota ba spezia. Prenda wana to ke ba iroazu na pra bisku to ke peso timutamba mutamba ba ilia. Na mekaki ko expliquer ba tumso ba moneka ndenga mabe nga na zo kumisa Angola na za complexes ba blo mo abongo et problème na ngeza na expliquer que to bando expliquer nzela ba pont oyo ba pont na biso na to kaitsa wana ya makolo ya bata makolo miso bata bakara de ma ngape na za imo na Congo ngape na uti na Congo j'ai grandi na kata Congo Kinshasa na zalaki wana ti biso to longwe nini Congo to yangola to tikaka ba pont wana ti ozo comprendre to tikaka ba pont wana te ba pont to no tsoki na Congo na mars ndi na kutana ba pont wana lisusu na tikaka ba pont wana te na ye na ngola na ye kuta ba pont wana banda na ye na ngola ba pont wana ba timisu ba bi eza daté déjà kuto umela tango na ye na kendaki Congo na mois de mars de na monisco ba pont na biso ba pont wana ba pont na biso mais ba pont oyo ezala na ngola na moni ngo kuna na Congo. Je essayé de demander parce que nga pena zana ba noko nanga nana ba noko nanga bazana kata gouvernement o baza ba politicien na kata Congo na mona ki ba pona tonto tambola j'étais étonné nga o ba pon a pe na Congo ba tonga yango moko ba oncle nanga pas za politicien répondait ki nga lobi idée oyo eutaki na Angola du fait nde tozoki na Angola tozomona pe quand même nde batonga ki mboka batongi mboka na bango ale biso pe toyepo mutu akoka azate to bakisaka mayele kaka bongo na kena mboka mobo na moni mayele bongo aza mkonza moni kete na mboko batongi boye ngape na kena mboka na sai nini na tongi c'était un peu ça na yebite soki lobeli na ngande lobaki mabe na yebite par rapport à bapona lobaki te bapona pe Marie-Jeanne lobi parce que on lobby loko ya bien sur les Congolais a complexé vous savez pas Congolais bazin lo mo so komisi Paris à monyango normal so komisi Belgique à monyango normal mais quand tu parles par exemple il y a bien moko ya Congo Brazzaville a bengo complexé sur le bien moko ya Angola bengo complexé on doit dire vrai que l'Angola n'a rien à voir avec le Congo vous comprenez ça n'a rien à voir. OK siko Marie-Jeanne lobaki ba pont op na Congo pe na monako nga bien sûr na Congo ezali mais idée wana eutaki awa vous comprenez ne lobaki bongo na lobé mabe
C'est bateau les bango ba excuser. C'est ce que c'est bon de l'Angola elle est plus évoluée que il y a RDC. OK. Ça on ne peut pas nier ça. Tous les cas qui souffraient d'accepter ça. Tous les cas qui sont dans présent na présent à Angola tous les cas oleki na nzeo na facilité wana okobanda banane bandi tina kwa président tikuna au mona ta soda mongote au mona ta soda mongote mo le kana les ndo tungiso azate mais eza balabala président avant daka vous comprendre bango baza ba communiste donc voilà siko to mekai ko lobaki na bamboka mususu nyonso eza ya yo eza ya ye le moko commun c'est le moko ya bomba ngote pona mutu moko donc lokolo sangolé on a droit au lekawana au leki au sonyo kei ce n'est pas de il y a pas de problème eza le rwanda qui chasse na éviter na Congo so bazana régime nini o esala que donc ndako président ça armé jusqu'aux dents quoi donc banda déjà dans la 3 balabala avant comme chez mbila en angolais ça monter et c'est un pays différent tout ça ba lusophone bino boza ba francophone c'est comme ça tout à répondre dans commentaire à lobby que non pas ni bino biso ba congolais vérité tout monde ngo mabe oui congolais sur lobby vérité à traiter pour un biso vérité tout monde ngo mabe j'avais essayé juste de expliquer Marie-Jeanne Bongo que na balabala to leka monde ta soda monta télémisi biso to leka les mutu kana ba pays mususu na teko non Congo ba pays mususu natanga comme mboka te na bika ke ba pays mususu o leka te place président avant d'ara o leka bongo vous comprenez le bec à bongo la photo aux normal ou les canons normal c'est un pays lusophone on dirait un modèle là-bas on se souvient OK et en siko na inga loba na bato balandaka biso bato balingaka biso soki ezana makamoko na loba ki wana blessaki ou esalaki mabebo sala nini bolimbisa biso c'est juste une façon ya koloto wuti na Congo to yeto mon pe culture muso faut ça ni ko bimisa eloko o bino bomoni pe ke vous avez beaucoup de chance et les Sandra Zaro s'excuse parce que biso insultez-moi comme vous voulez, j'ai pas ce temps-là. Elle présente des excuses. OK. Et ça juste au longo na mboka mo boye na mboka muso moni culture mo peut-être au bino bozala na ngote o luko sa nini? On me mango pas la biso. On me mango pas la biso to tombe ba valeur ya batu muso to moni ke o eza boye. Oui, o eza boye te ko loba ngote o eza boye te ko loba ngote. C'est un peu ça juste to loba ikaka pona bino pe bande ko na muso bozala muso na Congo na poto portable comprendre pe ndeni Angola et fonctionnaka. Ce qui loba wana blessaki mutu to salaki mutu mo loko moko bo limbisa ponango et quelque part les Congolais biso bande ko na biso na Congo ba loba na ngamba mabe complexé ba bloka boye ba bebe ba traiter na bandenge na bango mais sikoyo bango ba loba na que baloba na que nazo côté la Angola yai ba menace mon auto susu ya batmo ba sa ba angolais lisusu bangolais bafanda na ba États-Unis bafanda un peu partout bakomo benganga yo ozofinga Angola yo ozoba mabe pona Angola derrière kutu to kotinda batu ba menacer na ba message batindelaki moi je veux dire une chose même boss na ngai Chibo moi je veux dire une chose bato ba lokoma ina mwana baza bangolais de 1 bangolais biloko wana ko miansa bato na Angola ba yebe simbakate biloko ba trafic d'influence na bino na botika Angola tata na yote ya mama na yote angolaise ya biso nyonso ne pensez pas que pour monde to vande azoro balingala to somba billet teneti nga na somba billet tenana na droit na billet tambongo ba parents na nga baba angolais vous comprenez tu vas aux États-Unis les beefsteak non soki elo hamburger cheeseburger no munene awa le jus crédit na yo internet au fele o bandi koma bikoma faut pas faire ça o bangi saneti nani o sala moto nini on va que otinda bato bon mon tomba la tindi te point bon ba biso to finga na biso chaque jour point botinda la biso bato bon mon descendre ba bela pété siko mutango abengi o ya zangolais a se platinga na finga Angola na okumisa Congo quelque part na Congo pe kuna lisusu quelque part na Congo pe so ba lobana ke na so kumisa Angola na so finga Congo le message na ye akomaka comme le boss nanga aza dessus l'émission on a la salle qui n'a miraillé ça parce que les gens du Congo
bamoni palanka bakomi ko finga palanka bakomi ko critiquer Angola pour na palanka ke Angola eza salité boye na boye makambu ebele et ayebisinga lobi bayebisanga na bana bandele mission na lakisa Angola na bandele mission na lakisa Angola na ndenge nango nyonso pour que ba congolais batika ko finga Angola na mission na ngai soki te yaza na bandele ko baza na palanka otinda bango basa nini ba menacer ngai ba agresser ngai donc ba makambo ebele kaka nga nazo finga Angola tibotira mamba ba trafic d'influence biso Congo na biso bato finga ngo chaque jour nan to mona congolais moko te agresser journaliste ezala ya Congo ezala ya wapi ezala ya poto nous sommes à l'aise beaucoup de ça la blog na e mikolo nyonso bokota l'air est grave bato baloba nanu batina muto menacé te yo muto lobi bongo soko za pena congolais pour moi je pense que ça congolais soko za pena angolais ya solo ya raison mboka o yam so postuler o koma soki nani obomisa mboka nyo social liyo ba critiquer surtout critiquer Congo bongo yango normal ba critiquer Angola on a normal te point pour te dire que ça ne le côté mais quand même on se sepela ka koloba pour na ko troubler ko déranger ka bato c'est pas gentil. C'est pas gentil biso ko on a biso finga yango chaque jour. OK. Na mboka Angola na bino pe lo eza yo so moni ke ba finga yango souffrir bon jusque là na mona nga pe muto afingi Angola ti. Bon non attends. Ba maka non mona ko ba komi Afrique on peut ça na ko ndenge moko na ba commentaire. Ba finga yango et ça li pe lo te ponyo sur Afrique. Angola eza ba partie kitoko eza ba partie ya mabe. Oui. Poto na Congo ezalaka. Au moniteur tant on a tchaki ba parti wana Elisa. Dans na tchaki ba parti wana ya ba ti bandaka présent. To monaki to yepe su na palanka tant mbule betu na palanka ko tate. Zo mbule beti bando na. Ko le kate. Ko ta mata ko bon ba butu ba ta na tonganda. Yango batala ta ba quartier mususu Angola biloko na Congo to yango te. Parce que so to lobi bongo yo lobi menacer bato ba beta bato. Ke na zo finga Angola na zo kumisa Congo. Quelque part si ba frère na ngana ba ndeko na ngam su na Congo na zo kumisa Angola na zo finga Congo donc na habité par là na zo finga na finga mboka nini na kumisa mboka nini. Ko jusque là na fingi no eloti. Souffrir en silence pour ça Congolais. Condition ba bongisa so bo moni ki ba finga Angola souffrir en silence pour ça Angolais ba condition ba bongisa mais boye ba ke eza Afrique nyonso za ndenge moko Afrique nyonso za ndenge moko okomona bisika kitoko okomona bisika mabe so to moni bisika kitoko to kokumisa so to moni bisika mabe to koloba c'est le mot ça très normal donc botika ko donc na fingi Congo te jusque là na fingi pe Angola te jusque là. On vient de là. Oui. Ça fait de nous ce que nous sommes. Ce que nous sommes aujourd'hui. Nous parlons la plus belle langue de l'Afrique qui est le Lingala. Oui. C'est un pays que nous aimons énormément. Au moins était bango mokutu. Cracher sur Congo te. Au moins était bango mokutu ba okamwa ke na Angola ngba baloba Lingala pour dire que Lingala est tellement riche. Voilà. Lingala est tellement langue moko un peu partout. Lingala. Justement grâce à biso ba Congolais tout ça na kati Angola. Vous voyez? Donc c'est pas seulement ba Congo. Na Cameroun les a parti ba Lingala tout ça na Turquie kutu. Turquie ngana kena na Dubaï na moni ba komi la Lingala donc ça nini mo eza très riche. Suppose Angolais eza mboko ya biso. Donc kimara de bato sous ebele ba ça va régresser doit kena Congo ba bazoni ba mboka na bango. C'est bien ba mboka na sous ba mboka na biso ba mboka to lingi mingi et voilà mutafingi Angola to azate juste et si quand on moni ka keza bien to lobi eza bien et si quand on moni ka keza mabe to lobi eza mabe donc vous comprenez biso eza te que tozo finga eza te que tozo critiquer eza te que tozo sala soki ndenge nini donc par rapport à ba pona na lobaki bongo po ngana longaki Congo na Angola na tika ba pona te ozomona tant na yo kende sous Angola depuis que naza ke na vandi pa na Angola 6 ans déjà so tant na yo longo Angola na 2019 au kaka na mars nde na kendaki kino nde na ke mona pe ba pona na Kinshasa. Et j'ai essayé de demander, pour te répondre que non, idée oyo, tout ça qui est en haut, na Angola, bolimbisa ngai kasi. Ce qui prend tout ça qui est en Angola, bolimbisa. Afrique. Ok. Et ça la mabongo. Ce qui est bon que na blessa qui bino na koloba ke idée wana utaki na Angola, bolimbisa. Nous vous aimons énormément sans bino. Tolinganga bino penza. Bien, ils appellent na batu miso balingi biso mingi déjà parce que nazo tana na ba commentaire nazo tana pe na ba commentaire no mingi il s'appelle Brunel na tana pe na ba commentaire na bango nazo mona que Brunel la vraie perle
aza youtubeuse ya solo. Oui. Vina Télémine. Bato balingi pe biso mingi tozomona pe bango. Bazo commenter pe. Baza ko encourager. Donc félicitations la kisi biso mboka. Et na fille moka komela ki lobi na moni ndako mama biso za ko vanda. Mususu kutayi bisinga lobi. Mususu kutayi bisinga bisandra Fanny Fanny mobo. Ai singa bisandra kene pe na kikolo. Na kikolo za wenze na biso moka na mama biso ndenga tekaka na kikolo. Donc ezo sala penza bien tellement makasi. Appelez toujours, envoyez des SMS. Tout le monde a une mission. Oh, basi, bah comment, bah tiens, bah commentaire, bah qu'il n'a pas une émission, t'es na numéro, t'es na WhatsApp, quoi benga. Vous voyez, quand tu as le temps, qu'il n'est pas na WhatsApp à Sandra, si tu es une femme, comment peut na Sandra ni, dans la besoin surtout ya bana basi, bah appelle la bande les amis, nga bona wamboye biso yo iliga, mais appelle la bande momi pendant de biso to linga, appelle la mère. Donc ça moi si les linga, mais ça tout le monde va commenter. Hélène David, Hélène David, il y a pas un commentaire moi mingi. Na ba émission na biso to pese pe merci Hélène arime apesa nga pe ba encouragement ba bondela rapé pona ngai ota na ba commentaire omona ke ba fan bazo bondela pona yo ke nzamba batela yo nzamba sala boye donc esala kapenza biso bien donc esala biso pena bien ba commentaire na bino ba kolinga mingi obolingi ngai nazomona batu musoka Sandra za mwana malamu mamie de deux garçons donc femme sage merci na bino ba fana ngai batu bolingi nga mingi batu bolingi ko RDCP mingi Moutefou voilà la joie pas commentaire mingi Séraphine da page Trésor Mbwengo Marie-Laure Louise Salo Pemba Nzau Rigiano Matumona Mylène Suzanne Princesse Algéria vraiment vous êtes tellement nombreux, José de Londres. Je te salue, José de Londres. Il n'y a pas de habitude que nous avons fait parler de Banganda Tabawana. Et Banganda Tabana, il y a Kango Mingi. Vous avez une mission moi Banganda Tabapenza. Bête divine, Marie-Louise Salo. Sophia, donc va commenter Penza, Diamant, la joie au pays. A commenter moi Mingi. Na bandenga bien. Na Suzanne, Pemenza, Timba Stéphie. Voilà, c'est tellement nombreux ce bon. Et ça na pays au père commenter. A commenter mingi a commenter mingi. Ce que ça na papa moko boye, bon na été soit za papa, toi za maman. A commenter mingi na bablo na yo Sandra yo ka te point nini. Yo na biso ke nzamba lingi yo mingi. Yo posala makambo nzambe, yo linga ko sala makambo pamba. Donc na ngana loba na eboye que tozomona na kaka papa mosoki kisi yango boye soki kisi yango na omona yango penalité ba commentaire mwana c'est mwana kisi bonjour ma journaliste je crois savoir que tu ne lis pas nos commentaires. Je répète encore, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Donc, ni nanga nyonso a commentara bongo. Que muso a commentaire yo ma journaliste. Fais ta belle pour ton époux qui a besoin de toi. Va vers les hommes de Dieu et sers le Seigneur Jésus-Christ. Tes émissions qui ne donnent pas beaucoup de vues, avec lui les vues sont 100% pour 100 €. Garantie moi na mumbala. n'a expliqué que le Seigneur Jésus-Christ ouvre votre esprit et te soutienne. Merci papa. Merci beaucoup. A commentaire nini ba commentaire na mingi. Ce que par là na ngana répondre yebo mwana kisi, na ngana répondre yebo na ngana répondre yebo ko tozomona na kaka peut-être na YouTube. Tozomona na YouTube naza vraiment chrétienne ya solo. Tant on le solo et le coutaté, na yamba yeso kwa mukonti mo bikisi nga né dans une famille chrétienne. Ne dis pas que ça païenne. Et puis bato ça émission baza pamba te mirai ça pamba te ba c'est que ça biso ba papa je te longole comment takinga na pamba pamba vraiment ngono za pamba donc pas sambela fa ça l'émission na longbo ngaka na sakena sambela ka non donc né dans une famille chrétienne dans la colline famille wana pene bato nzambe bato dans famille nga banoko ba papa leki ba yaya ba leki ba sali nzambe et moi aussi nga moko nanu âgé de 9 ans nazako kambe kodim na ko bana kodim lokola ngamu ko dona colline kati eloko wana na yebi maloba nzambe
Vous comprenez, na yebi maloba nzambe. Ko ça la émission boye ezate que cause la païenne, cause la mupagano yango ça que na ça la émission oh non. Jusque là na ça na émission mabete. Na ça na émission mabete pour relaxer qu'ils ont pas sa gloire dans nzambe te. Donc ma vie normalement vie na ngamo na nous peut ça na nous gloire et pas nzambe. Donc na bota mina kati ya famille ya ba Kristo ngamo pe na za mo Kristo ya solo na éducation ya malamu na si bino bandeko bozo mona même na ba commentaire que bien éduqué. Donc na wala kisaka ka éducation ya famille nanga nazo la kisaka ke loko famille pe singa na bonzambe oyo eza na kati nanga. Donc c'est un peu ça pour na papa to maman tranquillisez-vous. Donc on a ça penza une chrétienne. Une chrétienne. Ouais, m'a pena yesu kwa mo continue obi kisina ye. Donc na banzo ça la nzambe banda ki mwana muke. Comment na ngate ke na ça les mission la kisi que na sambe la raté ti na sambe la baninga na bango yeyo. Batu mususu ko batu baloba na ngaboni yo lingo la kisaka ki mama Maria na yo kaka bisika nyonso. Même baninga na ngabaloba na ngabongo. Ngaso ngamna vanda ya meboleli. Batu bele baloba na ngabongo. Bato babinga fana bakati na nga baloba na nga bongo poni boye baninga ba osala boye yo linga ki mo santu yo linga ka non eza ki mo santu bana esa bongo ki mo santu te mais eza lolenge na ngai oyo nazali donc tellement to yebani penza te na ba vie normale be moyen pe to yeba ndenge ni to vivaka eza te donc c'est un peu ça. Merci na bino so bolingi ko RDC. Merci na bino no so bato bolingaka ngai Sandra. Nous t'aimons beaucoup en Angola boss. Jean Chibochibois, donc on appelle sur merci. Merci na bino nyonso bato ko RDC. Bino so bolandaka ngai. Bino nyonso bo soutenir nga. Appelle à Canada ça dit Sandra bien. Bora bamboka la France. Flexine, naza mutu mo depuis Canada. Flexine. Donc abenga nga pena Sandra. Ya moi si mobile te mais moi si. Abenga nga pena Sandra. Olataka pantalon nini, olataka elamba nini, olataka sapatu nini. Donc et ça la peut bien, na pesi bambote flexino, na pesi bambote belé, bambote belé na bino so bolanda, bino so bolingaka nga, bozo commenter na ba commentaire na nga ya bien, bozo tila nga makambo bien, donc nzambe na nga amona bino. Hein, life chiko li fait, je te salue, hein, bambote belé na bino so bata Turquie, to pesi no bambote. Bana Suisse babenga nga pe mingi, États-Unis, Canada, France, Belgique, partout. Donc bolinga pe na mingi na pese famille Fernand Mbote, hein, famille à Neves Pedro Fernand, Aimé Sokofere na pese bino so Mbote, famille Obimba, bana mama. Donc bino no tout, hein, Arnez à Fernand, to pese Mbote na bébé na biso to pese Mbote Ruben Fernand, na pese bino tout ba Mbote bana Aimé Sokofere bino tout bolinga nga c'est truc à gauche non te ka ba Mbote na yo, famille na ngenga mo Mbrazi na Mbrazi top modèle, to pese Mbote de Chris Nimi, to pese Mbote Mbote bena Kings Lova. Mbote na bino nyonso Ben Willy le Gabonais, les seuls fantômes qui sourient de Bossagno pété, Xavier Lopez numéro 10. To pese Mbote belé Jean Chibochibois, équipe Meko RDC, to pese bino Mbote toza wana pona bino. Christelle Louzaya Dio mamana de Christine mamana Jaël te pesi Mbote na Paris bambote belé na yo na bosente lou judo ya noko na so judoka luyalo. Donc bon séjour aux États-Unis à New York te pesi bambote leki ya arrête kanjinga nani wana komone sus Rinette Kajinga landa nga pe mingi na pesi bino so bambote na lingi bino mingi énormément. Donc na lingi bino mingi na ndenge ya solo. Na ndenge ya solo yango mo so na tangi ba commentaire na bino bongo so que loko zo kisaki bino bolimbisa nga no so za mpona kosenga ba bolimbisa bana nzambe quelque part bible osenga biso to est-ce Monique sepelisi mutu tata yo mo zo mona ko sali mabete mais mutu muso sentir ko sali mabeto sa nini to senga bolimbisa donc yango to senga bino pardon to lingi bino mingi to expliquer bino batata ya tabe baloba ki point ni bavanda kana palanka point bavanda kana palanka babi mira esa lobe nga lobi eza que pour le longa mira so na problème na kobenga étoile ko na facilité pour to za pembeni ezo facilité bango peut-être ce quoi ça kanga que so bala musu lipa na ye yo bika ba portugais ko yokola ki
mukolo eza pasi donc est-ce que question balipa na ebike mama na kuna lo balingala na question balipa kuna muto na teka tomate kuna lo balingala na question ba tomate kuna ozo comprendre na bandengo na ngombe bango so balingaka nini kovana na palanka bande kwa Congo na moko oyo linga lingo longole na palango tinda ye ata na kilamba bango baoboya te Christelle Zayadi na bosani ote mama na Jaël to bosani openza te donc bambote na bino toza wana pona bino tokosala bino pe mission mobimba na palanka ndenge José de Londres asengi biso na palanka to la bino bantaba banganda ntaba tokosala pe mission soki nzamba pe biso ngolu to pe na Congo lisu comme tolonga pe Congo kala to sali be mission na Congo to zasu mboka na biso lolenge bongi mboka na biso lolenge ekomeli donc na ko finga Congo jamais ne grandi na kata Congo na tangi na kata Congo na ina ba nostra ina na pesi bino mbote chifechi zubu sepe na pesi mbote na DG na biso professeur Yoka na pesi bambote belé na Fernand Chobi wazalaki chef na sa section na pesi bino so bambote to koya na Congo za mboka na biso to lingi Congo mingi Angola pe na fingi bino te na lingi pe Angola mingi po na fa na kata mboka na bino te donc je vous dis déjà au revoir Lisa Kingisi au revoir on se retrouve au prochain numéro.